likambu ya pasi pemba wa ba femme de chambre oyo bato oyo abengaka ba femme de chambre bali kobebisa makambu se kobebisa nayebi te eske kozala femme de chambre ezali mabe to ezali malamu yaya mutu soki amesana na maboko milai ekokende na ye tina esika ya mabe tina ti mwana mwasi na kombo ya Karine ye azali bongo na France na l'île de France abandaki kosala na ndaku ya une femme, une vieille femme retraitée. Moi si wana yebisi ye ke non chaînette na nga ya or oyo na sepelaka nango mingi. Or moi si oyo Karine congolaise ya Brazzaville azalaki vraiment réputée na agence na bango sa musala kitoko. Mais moi si oyo kité on ne sait pas qu'est-ce qui a pris Karine. Deuxième jour ya musala kaka boye ayibi chaînette wana akei na ona ndako na ye chaînette wana ebaluki nyoka pendant 5 minutes et zongi lisusu chaînette. Karine agangi epesi mbutu maloba na ye sili Karine akoma bongo baba alobaka te na île de France. Tala lisolo oyo tokobetela yo lelo awa bisimba simba biloko ya musala koyiba biloko na musala ba conséquences na yango ngana bitunaka pola nini ba chaînette ebele masolo oyo tokaka ono chaînette ebalukaka kaka banyoka. Pourquoi donc chaînette kwa chaînette ezali mabe to ezali malamu? Heureusement évêque principal honorable Alpha azali awa ako expliquer biso makambo wana. Pasi na motema ya ba travailleur ya Stade de Martyr vidéo moko ezali sur la toile et pas wapi pendant 9 mois ya impayement ba pindoli ba poto ba keina ba file ba bi match ko beta shooter ba futa ngombo na bango. Ah likambo yango kamwa tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Yaya Pero Luara azali kolela alobi batie mosolo ebele ba millions de dollars pour la kotrake ba bomaye. Nani alingi aboma Pero Luara po asali nini? To ebite tokosolo yango kaka na émission ya lelo. Nani alobaki ke bana basi bazalaka importante na société ya tango ya Canada zalaka oh non na futela kaka mwana mobali Minerval po yo za mwana mwasi okobala te. Na mikolo oyo bana basi bakomi kotanga kelasi basali makambo ba soutenir pe libota ba soutenir libota koleka kutu bana bibali tokosukisa na image vidéo oyo jeune femme jeune fille asisi kelasi abali azwi musala kitoko asali surprise atongeli ba parents na ndako munene asombeli papa na mama ba jeep na kati ya lopango ba papa watikela kozana lopango te mais moi natangi a sombeli wango lopango. Exemple à suivre, tokolande yango kaka na émission ya lelo. Voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo. Les amis, je vous dis, j'ai quand même couvert la vie de plusieurs autorités, des prisonniers emblématiques, comme on les appelle. J'ai jamais vu un prisonnier, malgré ma million baïba, qui pêche la pêche, n'est pas pêché, santé. Oh, mental d'acier. Tu fais l'insomnie depuis quel temps de ton téléphone? Hein? Non, mais j'ai jamais vu, mais il faudrait que tout le monde puisse faire un peu la prison, hein? Voilà. Waouh! Hey! Les cons et les bêtes vont dire, ah, sa dépression, champagne dit. Hein? Mon Dieu. Non seulement j'ai fait la taille sans pour autant subir une petite chirurgie esthétique comme d'habitude,
Hmm? Wow. Wow. Prison makale combien légui, je vous jure. Une fois de plus, mettez-moi plutôt en prison, hein, au sentir que la vie est la même. J'ai vu des hommes riches à Bimi prison, des femmes riches, plus riches que moi, pardon. Mais là, waouh! Faut savoir saisir les opportunités. Eh oui, moi j'ai pris le temps de préparer ma vengeance. J'ai pris le temps de préparer mon mental. J'ai pris le temps de préparer mon avenir. Donc voilà. Et vous qui avez dépensé des millions pour voir Denise à terre, je te nerve depuis quel coin de ta pauvre maison. Tes millions sont partis. Elle est toujours là. Elle pêche la pêche. Djoulou, j'ai des choses à vous dire. Je vous dirai, je sais. Hein, les questions sont les vôtres, les réponses sont miennes. Je vous dirai. Un livre est en train d'être écrit. Hein, nous allons publier ça là maintenant. Des plaintes aussi seront lancées par-ci, par-là. Ah, mais oui, hein. Ah, parce que vous pensez que c'est terminé. Ah non, c'est pas terminé. Vous pouvez pas humilier quelqu'un, vous dites que c'est terminé. Hein? Il y a des choses à dire. Et moi, j'ai des choses à dire. Santé. Waouh. Waouh. Djoulololo. Eh, djoulolo. Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka mpona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine. Mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Voilà. Lelo na préféré to banda bongo na lisolo avant to pesa yo ba news. Toko banda liboso na lisolo oyo ndeko Karine et pesi ngai passe na motema na lobitika lelo to banda lisolo oyo pona eteya bandeko mususu surtout bandeko oyo basalaka ba femme de chambre basalaka ba homme de vieillard tout ça la attention et loko nyonso tout ezalaka ya kozwa. Voilà ndeko apesi lisolo ye pas di congolais à Brazzaville di muninga ya mama Karine. Papa Fiston beta lisolo ya mama Karine muninga na komone mama Karine mais kotanga kombo ya mboka te. Tozalaka bongo la France, la Île-de-France, n'est-ce pas? La Île-de-France, tala le Camboué comme biso. Kaka nego ebi ba misala yango ya biso awa na poto ya e koma okamisa ngai. Na biso bato ya poto koya. Na bano babotama awa ko mikolo batangi kelasi baleko so misala te. Ba komi ko landaka misala ba parents na bango basala ba femme de chambre kaka. Na ndenge nini? Okomona jeune garçon atangi asidisi. Olia luka musala, aliko luka musala te. Ba jeune fille, a botami na France, a botami na poto, a silisi. Olia luka musala normal, a komika ko luka musala, o biso a parent na bango, to yaka koya, to salaka. Na lobite ke, bana ebele, o botama na poto, bana musala te, ebele, basa pe intégré, ba pe na musala. Ebele pe, bana musala te, bako bolandaka musala, o biso a parent. Papa Fiston muninga langa mama Karine. To ko ebi ndenge bazwaka entre parenthèses, ba domestique non, ba zorango na agence. Alors, agence, tu sais que agence moko te mais ça presque musala moko. Agence oyo mama Karine na ki nango, ba pesa ki e abanda ko sala na ndaku ya une vieille dame azali bongo retraité et puis azali veuve. Mobile na ye akufa. Pourquoi batinaki mama Karine kuna parce que mama Karine na agence na bango azali parmi basi oyo basala kamusala na honnêteté asala kamusala na propriété asala kamusala très bien azali na cotation ya malamu oyo bapesaka rapport ya malamu bapesaka pona mama Karine yaya tobenga yango envoûtement to nini batindaki mama Karine kuna kende kosala musala kuna epa ya vieillard wana veuve wana
retraité wana parce que bayebi asolaka kitoko aza gentil asalaka musala na mutema moko. Tangu mama Karine akomi wana ndenge premier jour babandi kolakisa ye non ezalaka boye wana veuve wana ya mundele azokolakisa ye chaînette na ye moko ya collier ya Gaillard ezalaka kaka likolo ya mesa na ye moko wana ayebisi chaînette na nga oyo nadingaka yango mingi mama na ngai nde akabelaki ngai yango makufa doki nazalaka na chaînette oyo nakoki kotika yango te ezali chaînette en or na médaille en or. Ça va jour à liboso. Deuxième jour tant mama Karine aye musala asali musala na ye très bien. Troisième jour tango aye mama Karine asali musala ndenge asalaka tango alingi akende pendant que alingi akende koko wana koko ya mundele bien sûr elle a voulu se reposer. Mama Karine azwa chaînette wana atie yango na pochi molimo nini o yaya et arriva kate et comme la rappelé OK musala na ebite biloko mingi o ba pekisaka batu ko simba te on dirait ça mutu simba ata misu soko ese mutu kotala boto on dirait bisietala. Mama Karine mama ya boboto mama oyo batiaki kutu espoir pa na ye batindaki epa ya koko wana po asali mwasi malamu asalaka musala malamu no surtout malamu molimo wana ekoteli est-ce que balokaki ye to nini to molimo ya mama wana asalaki ndengo wana mpona abebisa mama Karine tala kuteki tala kumamba. Mama Karine azwi chaînette wana atie yango na poche. Je signale aussi que mama Karine asala mobali na ye asala bana 4. Mama Karine tanga azoki na ndako na ye azwi chaînette wana atie yango pe likolo ya mesa. Atie chaînette wana likolo ya mesa. Tango atie yango likolo ya mesa avandi ake ko se débarbier bukie kaka dezalaka mama Karine abongisi bana balali mobali ya mama Karine asalaka na butu azongaka kaka na tongo. Qu'est-ce qui se passe yaya? Mama Karine tangu abongisi bana bukie kolala abi comme la femme de chambre non alingi a se débarbier akende sikoyo na salle de bain a sokola po ya kolala ndenge ya butu. Mama Karine akeye ko sokola po ya kolala na ndenge ya butu atiki se twana. Mama Karine tanga akeye ko sokola Mama Karine akeye ko sokola tango asilisi aye azola tabilamba odi blamba abwaki miso tika ki chaînette wana ekomi ni habité soki nguma e soki pe serpent pas ngumba et comme serpent ya munene. On n'a pas parlé de bois ici mais serpent ya munene. Mama Karine ganga tanga ganga ndinga osakate mbala moko voix na ye kimi azoko asukolo te akomi lokola kizengi aota na kaka bon mbala moko elle a perdu sens na ye ya kimoto ko gango aganga ki wana bana pa yoki balamuki bana balamuki bayebo chaînette wana nguma wana serpent wana ezongi mutu pardon ezongi chaînette. Mama Karine m'a expliqué batu ezate azangi maloba. Heureusement sans na ye okoma ezaki nanu azwimba mon téléphone na ye moya benga mobile na ye pe ezati azwi téléphone na ye akomeli pire camarade na ye oya pesi biso lisolo mama yaka na ndaku naza na problème awa. Il y a encore de vrais amis hein. Il y a encore de vrais amis. Mouninga la ye, baron so baka na Île-de-France hein. Aye mbangu pa mama Karine. Tango akomi pa mama Karine. Karine nini? Mama Karine azo ko loba te. Azo linga loba mais vous obimate te bi atwa desalaka. Alors, elle a pris son téléphone azo koma okoma. Tala na zayaki na musala na ndako akoko wana nazwa ki chaînette wana et pourtant c'est kinga na simba chaînette wana te machin bo ndenge zalaka na komi na bongisi bana balali ngala ina se débarbier muke na sokoli na ina na bilamba
atala boye chaînette wana ekomi nyoka ntango na gangi bana kutu balamuki quelques minutes après nyoka wana ezongi susu chaînette to nayebi te sunga ngai chaînette oyo nakende kozongisa yango epai ya kolo nango esika asala pa vière wana mama osali boye mpona nini yo bapesaka confiance mwasi malamu akoki kozwa te papa ça la musala. Alors, comme il était boutou, camarade na wana alali peka wana mama Karine na tongo papa tangoye ba expliquer ye na rokoma papa moni mwasi na ye akomi baba azoko kolobata azoko ko expliquer ti passe na motema qu'est-ce qui s'est passé. Mama Karine était obligée à ko expliquer papa pardon moi mon camarade ya mama Karine était obligé à ko expliquer mobile na ye mobile ya mama Karine ce qui s'est passé ndé mama Karine a expliqué. Donc communication à téléphone et puis si passe na tongo wana papa abongisi bana bakei kelasi allez azui moi si na mama Karine na camarade ya mama Karine do kola ya yeba kisika mama Karine no fana bakei pa ya koko wana ya mundeli bakoti ça va alors c'est camarade ya mama Karine da parole. Maman, comment tu vas? Et consort, en tout cas, Karine, oui, elle n'arrive plus à parler. Talaboye, Chenet, Awa, Azwa Kiango, Akenda qui est et puis, Koma Kinyoka. Taralobine, wana Mundele, wana Bandiko, Seka, qui. Aïe, mais, Nana Yepsa qui est Awa, Asimba Chenet, c'est-à-dire Chenet, Oyo, Maman Langa, Asimba qui a un pour la nini. Maintenant, agence, c'est ce azali parmi ba filles au bazali sérieuse n'est-ce pas mais voilà na habité bino noir bozaka ndengeni bino noir bozaka ndengeni est-ce que ceux qui au monde loko il faut kaka ozwa yango bon likamute bozo s'enchaîner tu vois sikana mais siko ndengezali awa ngai fana benga pe agence parce que lokola bobia kobi baba azolo ba shooter siko mutaolo bate akosala na ngai ndengeni alors je dois appeler l'agence comme ça batin de la ngai domestique mususu essentiel que bazong saki déjà chez les tuana alors directement au moni makambu su ba mamba kana koluka OK ko luka makambu na yo moko et affecté famille mobimba papa moya ke musa ezate azoluka luibik heureusement pour mutapesi solo papa fiston heureusement ngala sambelaka na juma mama Karine na kei na bengi pasteur na biso na kei pas pasteur assemblée. Maman Karine est restée 3 jours dans l'église na biso na France na Paris wana pour la délivrance. Basala maman Karine délivrance nzambe asunga maman Karine azongela koluba mais elle moko akoma kokola na ba vide na ba perte à mémoire. Yango to natali boy natala ki émission moko o sur ma femme de chambre pour betaka na bosa na robeti la yo yango na robeti la ba fiston beta lisolo o boté akabatu ba femme de chambre ba femme bataka na hotel soki o sala rappel ndaku ya mutu ozali domestique ozali bonne koyiba ka elo côté senga ko senga pour soki o yibi mabe ekoki kokota tala lisolo ya mama Karine to bombela kiyo yango wana na bino na ebité pour la ligne de Bachelet ebele e balukaka banyoka ezalaka foloba nini wana na studio awala ça ina honorable évêque Alpha Mpolo na pesi honorable parole aska Alpha Mpolo Oskem honorable lisolo oya mama Karine omoni yango ndenge nini. Bonsoir, bon après-midi. Honorable président Fisto Pelende, bonsoir, maman honorable Fifi. Papa, au monde mukila mulilia, eza différent. Na mukilo yo, eza physique. Oye baka chaînette, or, tout d'abord, or, eza matière moko précieux. Diable avandi makasi na babiloko o ezalaka précieux. Ozomona diable akopia kaka tangu bana ya Israël babimi bazwaka ba chaînette na bango basali veau d'or
mais tango Moïse aye nzamba lobi asala serpent de rein basala serpent de rein na or ozoka nyoka mutaku o baloba na lingala nyoka mutaku tango banyoka bazoswa bango nzamba lobaika soki otali nyoka Moïse wana nyoka moko te ekoswa yo okokufa. Le diable dans ce moment là azwa fabricant wana a utilisé kango pe na banyoka ebele na nzela ba chaînette eza n'importe chaînette te ebalukaka nyoka à part or ozoka papa ah bon kaka or kaka et n'importe chaînette te beaucoup plus chaînette ebalukaka nyoka tunguma eza chaînette en or pour or eza matière moko très sensible pour diable a invoqué kota nango rapide tala papa zwa chaînette ya or na yo koya na mabeleka ekoya quand soko luki yango peut-être omona yango lisusu te eza na bato ebele olobi omonika chaînette no wana or okozwa médaille nango olongolika médaille ekwei okoluka yango place ekwei omona okoki retrouve yango dans 5 mètres ekimi dans 5 mètres ozomona ezalaka matière moko très sensible ngai ntango nakendaki nazalaka na deuxième monde ntango nazotravaille nano na Satan une fois naloba bapesaki ngai denguma e na denguma wana moko pendant la journée balatisanga na kingo ekomaka chaînette ntango mpe nazalaki nao na libuma mama nazobima nazwa bamiso na mokili mama ntango mpe nalobaki nazosala bava evie ya deuxième monde ntango diable mpona bima na mokili ta babimisaki ngai na zemi ya mama nakozwa sacrifice ya mwana mwasi oyo nazwaki nameme na deuxième monde bazwaka mpe nguma balati ngai na kingo ekomi chaînette diable autilisaka beaucoup plus bachaînette oyo mingi omonaka to baoteka na bawenze oyo bamama ebele bazoteka bawenze oyo mingi eza banyoka mingi eza banguma omoni bamama oyo alome baza kokende balome plita kosomba bachaînette ya balome bazwa na bachaînette baza kozwa bapesi bango banyoka ebele après baluki bachaînette mais oui ebele na ville bazotekela biso mingi bazoteka na mokili omona baoteka bachaînette mais spirituellement bateka bachaînette te bateka nde banyoka yango ozomona chaînette ya or ezalaka chaînette moko problématique na vie soit soko otali bachaînette nyonso ezalaka na bamarke ezalaka na basine tala chaînette na wana olataka ya or namona ozala na chaînette moko ya monene omona na kati ezalaka na plaquette moko ya moke eza na numero soki batie st na numero wana na suka bakotya L tala chaînette no lataka ezalaka na deux marques batiaka na chaînette wana soki batie lettre st batiaka lettre L ça signifie code ya Satan ou Lucifer yango ozomona tango kaka mama nalakisaki mwana mwasi wana eza lokola Adam Eve na kati ya jardin omoni eloko nyonso balakisaka moto mama wana na sacrifice nde bazalaki na posa mama nazalaki to na bo satanique yayebaki teke mama nazalaki moto ya milimo ayebaki ke eloko nalakisi mama oyo ke asimba te esprit na nga ekotinda ye kaka kende kosimba na kozwa ye yango nalobaka okokokende osala mosala soko omoni mosala na place ozokende komi na bacondition ebele lungwa na yo ozoka papa fisto même na kati ya libala soko oza na mobali na ndako akomi oyo kosimba te akokoma te libala bacondition mwasi fo kotika yango
Comment ngai na eko sala na ndaku na yo obando pesa nga ba condition eloko bezaka ba condition balongola kango obombi yango mais loko eza condition soko tiki yango na bato bazotala yango mukolo mususu esprit eza na kati ya condition wana ekokota na pensée ya mwana mwasi wana kaka ya moto wana zwango yango moni nzamba lobi na dana Eve bali ya mbuma te tanga lobi bali ya mbuma te ce qui poussait Eve akende kolia mbuma demo oyo azalaki na nzete wana yango monaki mobali tanga zate Eve akekutana na nani na nyoka omoni nyoka aza demo makasi oyo avandaka mpona ko détruire bato to ko séduire chenette wana surtout ni mama na malamu eséduira ye eséduire pensée na ye donc nyoka azalaka na esprit ya séduction oyo ezo séduire pensée ya moto asalaka eloko oyo kanaka esalama yango moni ntango azwi yango ayibi akomi baba mama nafaluka nzambe makasi soki te akotikala kaka na psychologie na ye bongo ere moko akomi lokola kiole même azoloba abanoza ere moko azo rêve ere moko azongi normal ere moko azo rêve parce que azalaki déjà bloqué na monde satanique omoi te mama na ye mokolo patron na mondele ntango bapesi ye chenette alobi kamba mona alobi te ke bokende na ye boye po abika demo abikisaka te demo soki abebisi moto otikali ndenge wana yango alobaki nga nakebenga na kuna balukela nga so moto mosusu eloko ebikisaki mwana wana makila peut-être azalaki nango ezalaki makasi yango ede sika mokena silingi nani émission zo bate Allô naza na émission makelele donc eloko esalaki ke ebenga esprit ya mwana mwasi yango ye alobaki te nga nabengi na nga balukela nga kaka moto mosusu ye oza su na ntina te parce que akanzaki kake mwana mwasi wana par après aokufa nzambe azalaki malamu nzambe azalaki bolamu bakendaki nde na église abikaki contribution na nga yango wana. Merci beaucoup honorable évêque principal Oskem. Voilà. Tokei na Bundes et pas wapi topesi maloba et pas ya honorable maman Sarah Fifi. Lecture na. Bonsoir honorable président. Bonsoir papa évêque. Donc ndenge za bonsoir na bato ba Olanda biso. Ndenge za wana eloko nyonso bapekisaka ndenge évêque alobi etindaka moto kaka na tentation. Ozomona ndenge ezali eloko nyonso bazokopekisa etindaka moto kende kosimba ngai ya Kishasa kala nayebaka ser moko tozali pembeni na linganga pe mingi balekanga mikaka abanda koteka na zandu babiju ale mokolo mosusu soki ndenge nini atekele moto avatekela moto chenette mobali na ye oyo baozala nde na ndako lokola ya kokote libala bango babotaki te tatanga azali na bana bon lokola osala na banke avandaki quelque part aomelaka ndenge ezalaka na bapose na ville kuna amoni kaka moto moko atelemi kopia mbote bonjour bonjour monsieur esa nakovanda tosolola problème te evanda ayi papa eloko olati na kingo oyebi yango oyabi te nga nayebi yango te eza chenette mwasi nanga kabele ngai abishe oyo eza chenette te eza nguma moto mitumba mo ebimi ye ababiso na kosi ntango okoma na ndako olongoli yango opesi yango mwasi nozongisela chenette na ye olongoli oyo apesa olatisa bana apesaka bino badomination zongisa nayebi so ntango akei akokasi kosala te alongoli yango ka wana akei nango na ndako azwi na oyo bana balataki bauti klase baye balongoli bapesa mwasi aboyi asala grand trouble na ndako vie wana akoko te akanga biloko akei ya wana akoti susi akoki te mbala moko koteka na ye po osala bachance na bango te koteka na ekoti mbaimbai bakilia baza te akomi kobondelaka bashayere bakende koshayaka yango balukela yango bakilia ezosimba te moko mosusu ala tekeli yango atekeli su chenette mosusu mpa moto mosusu
mama akei alongoli shaneti achela mutu ambeta ke kusokolaya kukuta nguma agananga erebunga misheneti alingia ngombango jogena na kifundali baiko zongisela ngona gambela na so e pardon na zandu kuna na sonyo wana ele kake même pas un mois bavanda ka boye nguma bimi na mali na ye oya chaka biloko na kuteka ye wani kuko dinda na azosala misi na mabele na zandu nguma babomi ya wana koma ka parterre azaki kuna mbongo fute sonda kute azonga na pa na bango ali musala ni asala ki ala changer business akoma keno kuzwa kabana bato na ba mama yemo akoma keno ko adopta kabana mwana moko mama na kufa ki ofelini asombi endenga usomba ba bebe wana omaka bebe 2 ans poids akufi bebe 1 année demi poids akufi tellement bachaki kala kwa kumubuma ba bebe ala zongeli ba activité akomoteka na gambela zomwana akomoteka wana ti akokakete na gambela pe kuna nyoka ke kubimai nda kimaki akoma na potwa na Europe papa ozomona ndenge mukilongo eza siko pena tika bakisi ngome ezalaka bien te kuyiba eloko nanyo profeta oloba bagi e ala argent e ala or eloko ezaka bagi ya moto fo okeba na ozomwa po biloko mingi eza biloko masolo ya bato ya makambo okelo kozwa ngaya na kingo ekolukulo makambo ozomwa ndenge ezali vraiment non kala très attention na biso moto tosalaka ngako tusobe na ke musala ekomika awa kosimba te au revoir surtout bato basabanda ka bato ya solo po eza suspect eza normal te ozomwa so ke bonga maki kuna pa mama bato ye pa komi baba nga zonga ndako ngeni ozomwa eza pasi eza kitoko te ba maboko milai koyiba choyo koyiba eloko bayiba kate ozomwa okoma koya frustre na bato bakoma oluka bakanga famille ndoki nzoka ndi yoke nokusala mabe nao na esika mosala donc eza normal te nga soki namoni ata medaille na barabara nalokotaka te nabanga makasi puisque bamasolongo ya kobongwamaka bangumo babiloko toyoki yango ebele bandeko biso soki bakochange te boye toye pe na Europe tozaka maboko milai lokola moto babengaki sasa eza pasi po ezalaka okea oyibi ti okono koyiba na ndaka bato voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup honorable la intervention kitoko pour bofungoli bato mixu. Bototika kakoyiba biloko ya bato. Osana ndaku ya mutu, osana compagnie, whatever esiko zali kozwa eloko ya mutu te, soko osala besoin eloko, il faut osenga ke ozwa ndengo wana. Voilà. Autre chose à présent. Nalobaki yango na ebandela awa confrère na biso Pero Luara aleli ke batie plus de 4 millions de dollars pour na batraquer bango baboma bango. Na likamu nini? Bakanga bango to baboma bango. Na leko babengi te yoka Pero Luara ndenga liko expliquer awa alobi mutu aza na charge makambo wana ministre ya justice Constant Mutamba. Na leko babengi te me boyoka ndenge interview oyo asali moka ba confrère bango ba le suivre. Concerné par les documents. Allez, monsieur Baelengue, bonsoir. Bonsoir Pero. Merci d'accepter de répondre avec promptitude à CPL Télévision. Je vous prends juste pour 5 minutes. Je vais juste avoir votre réaction. Je promets à nos téléspectateurs qu'on fera une émission élaborée sur la question demain. Vous avez vu le document publié par le ministère de la Justice où une prime de 4 millions de dollars est offerte à toute personne qui peut vous retrouver, vous, Merveille Baelengue et moi, Claude Pero Luara. Je rappelle que vous aussi, vous êtes journaliste. Quelle est votre première réaction ce soir?
D'abord, je suis étonné que le gouvernement congolais déploie autant d'efforts pour traquer 2 journalistes qui ne font que leur boulot. Je rappelle que je suis journaliste et Pero Loire aussi est journaliste. 4 millions de dollars, donc fois 2, ça fait 8 millions de dollars, peut aider à payer les enseignants, peut aider à acheter des armes pour résoudre les problèmes de l'insécurité dans l'est du pays. Mais j'aimerais dire quelque chose, comme je suis sur CPL, je crois que c'est important, le public doit le savoir. Monsieur Moutamba m'a contacté à plusieurs reprises. Ça, je l'ai dit, je détiens des preuves et prochainement, je vais les publier. Je vais les publier parce que Monsieur Moutamba est en train de jouer avec le feu. Monsieur Moutamba m'a contacté. Vous, personnellement? Téléphone. Moi, personnellement, il a d'abord fait, je n'ai pas pris parce que c'était un numéro inconnu. Après, il est passé par le journaliste Patrick Lokala avant qu'il ne soit arrêté. Il est passé par le confrère Patrick Lokala, comme il sait que lui c'est un confrère journaliste, il peut m'atteindre facilement. Patrick Lokala m'a appelé pour me dire que voilà, Excellence a besoin de parler avec vous, il a besoin de travailler sur son image parce que lui, il ne voit pas le présent. Il sait que Tshisekedi, c'est juste l'escalier pour lui, en fait, d'accéder à la gloire. Ça, c'est le message que Moutamba voulait vous donner. Ça, c'est le ministre Moutamba qui m'appelle. Travailler son image, parce que demain, il se voit déjà président de la République ou premier ministre. En tout cas, il a besoin de l'accompagnement de toute la presse. Il m'appelle, il me dit que voilà, en tout cas, il y a une cagnotte que tu auras droit chaque fin du mois et ainsi que tous les autres qui travaillent avec lui auront également droit à cette cagnotte. Je lui ai dit, cher confrère Patrick Lokala, moi je suis journaliste. Moi je ne me fais pas corrompre, je ne vends pas mon âme au diable pour des sommes modiques, même si c'est 10 000, 20 000, 30 000, ça ne vaut pas ma réputation et ça ne vaut pas le combat que nous faisons pour le Congo. J'ai dit à mon frère que je t'admire beaucoup, tu es un ami, on a commencé ensemble depuis très longtemps, mais je ne prendrai pas cet argent-là. Et dit au ministre, merci. Et puis après, il m'a dit, accepte quand même son appel, il va t'appeler. Le ministre Moutamba m'a appelé au téléphone. Comme Lokala m'avait déjà prévenu, j'ai vu un numéro inconnu m'appeler, j'ai regardé, j'ai vu la photo, il y avait le chef de l'État. Je crois, et lui, il saluait les chefs de l'État comme ça. J'ai pris, il m'a dit, voilà, c'est monsieur Iring, il a commencé à me parler en Swahili. Nous sommes des jeunes, tu ne peux pas combattre un jeune et tout, tu dois m'aider et tout et tout. Vous savez, moi je ne vois pas aujourd'hui, les Tshisekedi vont passer. Mais nous sommes la jeunesse, nous devons travailler sur notre image et j'ai besoin de toi pour m'aider. Je lui dis, Excellence, moi, je suis journaliste, je suis indépendant d'esprit, moi je ne peux pas travailler pour vous. Mais de toutes les façons, parce que vous avez pris la peine de m'appeler, par respect pour vous, je vais quand même vous ignorer pendant un temps parce que en journalisme on dit que le journaliste n'a pas le droit de mentir, mais il peut omettre certaines choses. Parce que la théorie en journalisme de l'agenda dit que c'est nous journalistes qui sélectionnons pour le public ce qu'ils doivent consommer. C'est une théorie journalistique. Pendant ces temps-là, je n'ai publié plus sur le ministre. Est-ce qu'il vous a donné l'argent? Il vous a corrompu? Le ministre vous a corrompu? J'ai refusé. J'ai refusé sa corruption. J'ai refusé l'argent. Le ministre m'a appelé. Je lui ai dit que voilà, comme vous avez pris la peine de m'appeler, je vais quand même ne plus écrire ni contre vous, ni faire des publications qui peuvent aller dans le sens, par exemple, de toucher, comme vous, parce que lui, il insistait sur son image et son honneur. J'ai dit, comme vous le dites sur votre image et votre honneur, je vais vous oublier parce qu'en journaliste... Revenons sur le document. Le ministre offre 4 millions de dollars et vous traite, vous et moi, justement, des complices de Corneille Nangaa.
Êtes-vous un membre du M23? Est-ce que vous travaillez avec Corneille Nangaa? Non, mais cher Perrault Louara, je suis journaliste. De formation, je suis enseignant à l'université. Je suis détenteur d'un diplôme d'études en sciences de l'information et de la communication des passés. Je suis doctorant. Je connais mon métier et je ne... On vous attend de loin. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre téléphone? On vous entend plus là. J'ai dit ceci, Perrault Louara. Maintenant, vous m'entendez? Encore un peu loin. Vous étiez sourd. Je comprends pas. Ça va maintenant? Oui, là, oui, c'est bon. Allez-y. Oui, j'ai dit ceci, Perrault Louara. Moi, Irenge Bailenge, je ne suis lié à aucun acteur politique, ni à un mouvement rebelle quelconque, encore moins à M. Nangaa, que je respecte beaucoup pour son combat. Moi, je suis journaliste de formation. Je suis enseignant à l'université. Je suis détenteur d'un diplôme d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication de l'IFACI. On a un problème de son, Merveille. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre téléphone? Là, on vous écoute plus correctement. Je vous relance. Ah. Ça va. Non, attendez. Je vous rappelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec son téléphone. On va finir avec lui. Je vais vous donner Allô? Oui, allô, cher Perrault. Maintenant, ça va. Est-ce que vous êtes un partisan des Nangaa? Parce que le document dit que vous êtes un complice de Corneille Nangaa. Cher Perrault Louara, Irenge Bailenge est journaliste de formation, un professionnel des médias et un enseignant à l'université. Je suis détenteur d'un diplôme d'études approfondies en SIC, en sciences de l'information et de la communication. Donc, j'exerce mon métier en toute liberté. Je suis en exil parce que je suis menacé de mort et vous en avez d'ailleurs la preuve. On a mis 4 millions de dollars pour quiconque me localiserait pour me livrer et avoir ma tête. Donc, je ne suis ni lié à un acteur politique, ni lié à M. Nangaa, que je respecte son combat d'ailleurs. Donc, je suis journaliste. Cette publication, je vous ai dit, de M. Moutamba, du ministère de la Justice contre ma personne, c'est en fait pour se venger. Parce que je vous ai relaté tout à l'heure que M. Moutamba m'a contacté. Je répète encore, il m'a contacté, j'ai refusé de prendre son téléphone. Il est passé par un journaliste, un confrère qui s'appelle Patrick Lokala, que je cite, avant qu'il ne soit arrêté. Ça date de longtemps. Avant qu'il ne soit arrêté, Patrick Lokala. Nous avons discuté, il m'a dit que Excellence a besoin de travailler sur son image. Lui ne voit pas ce régime, ni M. Tshisekedi. Lui, il voit demain. Il se voit président de la République et lui, il a travaillé son image. Il n'en a rien à foutre de ce régime, ni encore de M. Tshisekedi. Je lui ai dit, monsieur Patrick Lokala, moi je suis journaliste et je ne peux pas être en fait subordonné à un acteur politique. Il m'a dit, écoute, il y a une récompense pour ceux qui communiquent pour l'excellence. Il a décidé d'associer presque tous les journalistes et d'avoir une armée numérique. Et toi aussi, comme tu es très suivi sur les médias sociaux, il a également besoin de t'avoir. Je lui ai dit, en tout cas, désolé, je ne peux pas. Il a dit, ok, mais l'excellence va quand même t'appeler. Il a dit qu'il a tenté de t'appeler, tu as refusé. Accepte, prends ses appels. Il m'a appelé, monsieur Moutamba, j'ai vu un numéro où il salue monsieur Tshisekedi. Donc, on va finir, monsieur Bailenge, je vous prends demain, je promets à nos téléspectateurs pour une émission un peu plus élaborée. Est-ce que vous avez peur après cette publication pour votre vie, pour votre sécurité? Bien sûr, cher Perrault Louara. 4 millions de dollars, ce n'est pas une petite somme. Et vous savez qu'il y a une forte communauté congolaise et africaine ici en Europe, dans la diaspora. Donc là, maintenant, monsieur Moutamba a mis notre vie en danger, en insécurité, y compris toi. Nous avons vu ce qu'on a fait à notre grand frère Bokeh Chouayambo. Lorsqu'on met 4 millions de dollars pour avoir votre tête, les gens sont capables de tout faire. Donc nous sommes en insécurité et nous demandons encore aux autorités européennes qui nous suivent maintenant d'assurer notre sécurité. Et dès la première heure, je vais signaler également à la police parce que
notre vie est maintenant en danger. D'accord. Allez, je promets donc à nos téléspectateurs que j'aurai donc Monsieur Baelengue demain. Merci beaucoup. Hein. Je vous ai pris à pied levé. Merci d'avoir accepté donc de témoigner dans cette émission. Merci. Il y a pas de souci, cher frère. D'accord. Allez, je reviens donc là. Yaya batu bazalaka na ba problème, mutu nyonso autour bazalaka na ba problème, mais est-ce que savez-vous que problème oyo eleki ba problème nyonso autour et bezanine c'est la santé. Ah, papa fiston, Yaya, tu peux avoir un problème avec qui que ce soit, ministre, nani, kuna mburamatani, boroke na parquet, et sili, ozongi normal. Mais quand tu as un problème avec la santé, c'est là que tu comprendras que vraiment tu as un problème. Nakosi, il y a une explication, il y a un ancien moudaki na problème de santé. Talaï. Je pense sincèrement que l'une des bénédictions les plus sous-cotées et les plus négligées dans ce monde, c'est le fait d'avoir une bonne santé. En qualité d'ancien grand malade, je peux vous confirmer que l'une des plus belles richesses que nous avons sur la terre, c'est la santé. Tu sais, tu peux avoir tous les problèmes du monde, avoir de sérieux problèmes. C'est le jour où tu vas avoir un problème de santé, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as qu'un seul problème. La santé. C'est l'une des richesses les plus silencieuses, les plus précieuses, les plus dangereuses, les plus délicates qu'on possède. Mais malheureusement, les hommes négligent ça. Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème. Effectivement, on a des problèmes. Mais si tu as un problème de santé, c'est là que tu vas te rendre compte que tes vrais problèmes commencent maintenant. Vous savez, on est passé par des endroits. On a rencontré des personnes qui parlaient avec arrogance, avec suffisance. On voyait des personnes qui criaient « Tu sais qui je suis? Je vais te créer des problèmes. Je vais te faire du bien en fait. » Le jour où les personnes sont bien malades, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'elles ne sont absolument rien. Je vous dis, le fait d'ouvrir ses yeux le matin et d'être en bonne santé, d'être capable de vaquer à ses occupations, de donner des commandes à son corps et puis son corps l'exécute sans qu'il y ait des blocages, c'est l'une des plus grandes bénédictions au monde. C'est pourquoi je dis quelqu'un qui a la santé ne peut pas dire que cette personne est pauvre. Elle doit juste se dire, je n'ai pas encore eu l'argent, mais la richesse seulement je l'ai en moi. Je veux vraiment, en parlant de cette vidéo, dans cette vidéo, donner un message d'espoir à toutes les personnes qui sont malades, qui ne croient même plus en leur guérison. Vous savez, tout le monde peut guérir. Moi, je faisais 27 kilos. Ils m'ont diagnostiqué une maladie chronique. C'est-à-dire, même les médecins, les experts étaient pessimistes en voyant mon cas. J'ai été mis au CHU et il y a un endroit qu'on appelle le peut-être. C'est-à-dire, on n'est pas très sûr que tu vas sortir, on te balance là-bas. Ils m'ont placé aux urgences, au départ. Il n'y avait même pas de moyens pour payer mes ordonnances. À côté de moi, il y avait un monsieur. Tu sais, quand quelqu'un est riche, tu vois, tu sais. Autour de lui, il avait des enfants, il avait des personnes. Et il y avait plein de médecins autour de lui. Les factures viennent, ils payent. Les factures viennent, ils payent. Les factures viennent, ils payent. Moi, je suis dans mon coin. Une facture est venue, deuxième facture. Mon cher, mon père est en train de réfléchir à comment il va nous faire sortir des urgences pour m'envoyer dans un autre endroit parce que ça coûtait trop cher. Le monsieur là, nos regards sont croisés. Il était à côté de moi. Il est décédé sous mes yeux. Je suis sorti du CHU. Je suis tombé grièvement malade au Ghana. Ils m'envoient à l'hôpital de Koué. Je me suis retrouvé au milieu des gens. Tout le monde me regardait, ils étaient étonnés. Je suis sorti de là. C'est cette maladie qui était lourde. Et en ce moment, c'est-à-dire, même marcher 5 mètres, c'était difficile. Me laver, c'était compliqué. C'est en ce moment qu'en fait, l'humilité te gagne. Et puis toi, tu t'assois et puis tu dis, mais moi, mais c'est rien quand même. Hein. C'est notre caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Je vous assure. C'est pourquoi je vais dire aux personnes qui aujourd'hui ont une bonne santé, préservez votre santé au-delà de tout. Il y a des gens qui prennent trop des risques dans leur alimentation, dans leur vie au quotidien. Tu es jeune comme ça, tu marches, tu es essoufflé. Tu ne fais pas de sport. Tu te nourris mal. Tu ne dors pas. Tu es en train de chercher l'argent en longueur de journée. Tout l'argent que tu cherches, c'est pour la santé. Le jour où tu vas perdre la santé, tu vas courir maintenant chercher l'argent. Voici le problème des hommes. Fait que les hommes, ils abandonnent leur santé puis ils courent après l'argent. Et quand ils trouvent l'argent, ils utilisent ce même argent pour venir courir après leur santé. Aujourd'hui, tu as la santé, rends gloire à Dieu. Quand tu lèves le matin, tu ouvres les yeux, rends gloire toujours à Dieu. Merci de m'avoir accordé la santé. Si j'ai la santé, c'est qu'il y a espoir pour moi. Et préserve cette santé. Le corps est rancunier. Tout ce que tu infliges au corps, il garde la facture, il va te faire payer 5 jours. Il y a des gens en fait qui pensent qu'ils sont courageux. Non, moi je fais 3-4 jours, je ne dors pas. Non, moi je cours ici, moi je me cherche. Tu n'es pas en train de chercher, tu es suicidaire. Tu es en train de te détruire à petit feu. Il y a des moments, qu'est-ce que je fais? J'éteins mon téléphone, j'éteins mon ordinateur, je coupe tout, je me couche et je dors. Mes problèmes, c'est de reposer un peu. Quand je vais me réveiller, je vais les récupérer. Mais si je dois me reposer, je me repose. Chercher l'argent, c'est bon. Augmenter ses chiffres, c'est bon. Mais la santé, ne jouez pas avec. Votre programme de sport, ça doit être quelque chose d'indiscutable. Chaque semaine, 2 ou 3 fois, vous devez faire du sport. Vous devez marcher. Du matin au soir, tu es assis dans la voiture.
tu manges gras, tu manges sucré, tu manges salé. Quand tu écrases même le cuve comme ça, là même là, tu souris comme ça, tu es content. Tu mélanges les alimentations qui sont bizarres. Il n'y a même pas de choses qui sont caloriques. Et plutôt, tout est calorique et tout est transformé. Fais attention à ta santé. Quand je vois des jeunes qui ont un physique qui est tellement repoussant, ça me fait mal. Parce que vous savez, il y a un niveau de négligence, c'est suicidaire. Et c'est méchant. Donc je vous dis aujourd'hui, la plus grande des bénédictions que nous avons sur la terre, la plus grande des richesses, c'est la santé. Préservons notre santé avant que le pire n'arrive. Pour l'instant, tu es en santé, tu es convaincu que rien ne peut t'arriver. Pourtant, ça se passe vite. Il y a des gens qui étaient agiles, qui couraient partout. Et puis, en une fraction de seconde, ils sont devenus dépendants des gens. Il ne peut même plus aller aux toilettes faire ses besoins seul. Il a besoin des gens. À mon tour, je me rappelle, on me prenait combien d'enfants? Combien de bébés? On m'envoie dans la douche. Ah, je m'assois par terre. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien de... Je monte sur la balance 27 kilos. T'as dit, je suis anémié, je suis devenu blanc. On voit mes veines comme ça. C'est pourquoi quand souvent je suis là, j'ai décidé d'être humble, de respecter les gens, de croire en Dieu et de vivre vraiment caché sans faire du mal aux gens, quoi. Parce qu'en vérité, on parle beaucoup, mais on n'est absolument rien. Si tu as la santé, tu es béni. Si tu n'as pas la santé, continue de prier Dieu et garde la foi. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, tu vas recouvrir la santé. Natuna ki mutuna one bandeli. Est-ce que tina siècle à l'élo, dans le monde à l'élo, on doit continuer à minimiser les femmes et surtout, dans le mois de la femme, pour la biso congolais, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Et ya, tango akala, babandaka ko négliger bana ya basi. Ah, boti mona basi, il y a même certains parents, oh, ceux qui va boti mona ya basi, aïe ko regretter, ba yebakate. Nzoka de l'obwe, basi ba komi batu, basi ba osala makambo, oyo, mukirei komona. La preuve en est que tu comprends ma femme présidente, ma femme première ministre, ma femme ministre, ma femme PDG, ma femme machin et belé. Alors, parents, ko imaka te, ngana botikaka mwana mwasi, engaka bala basi te, mwana mwasi pe azali mutu. Ta la vidéo oyo, tu te illustre yo. Mwana mwasi, babota ye, fille unique, papa kolisiye, maman kolisiye, akomi mutu, atangi kelasi, aji musala, papa atikala kosomba lopango te. Maman atikala kosomba lopango te, kasi ye, asombe le parent na ye, lopango atongi kitoko nde bozomona wana, na ba mituka, maman mutuka na ye, papa mutuka ye, na kimukolo. Exemple à suivre, image oyo et révolutionner ngai. Soki yo tilelo, on négligeaka kaka ba ya basi, sans attention, on ne sait pas. Wana pesi 2 minutes seulement na ba honorable avant de passer à autre chose. Na ba honorable pasteur Alpha Oskem, est-ce que journée de la femme, toi la mois de la femme, basi pe bazana importance du parallélisme entre basi ya kala na basi ya sikoyo. Un mot pour la journée de la femme, au mois de la femme. Na pesi mbote na ba mama nyoso mokili mobimba. Pozaka ba mama ya Congo te mais ba mama ya monde entier. Pour bazo reconnaître date ya le 8 mars. Un malheur et pas ba mama o balata ki luputa la date ya le 8 mars. Mais basali ata activité mon côté ozo la kisake. Moi si azalaka une femme de valeur. Ozomona papa. Moi si azala na valeur ya makasi. Bango moko ba milongo la ka valeur. Oh ba ko reconnaître valeur na bango le 8 mars. Valeur o ba perda ba année na bane. Ezalaka kaka mokolo moko batu bavandi balobi parité fo ezala. Moi si akoko vanda na kiti ndenge tozomona mama ministre na biso que je sali mama Judith aza mwasi oyo avandi lelo liboso mibali azo diriger mboka ozomona état que chef de gouvernement c'est mama Judith basi lokola bango basi ebele lelo bamiye bakateke ngai mwasi naza na 1+ pour Bible tango créé na jardin d'Éden nzamba bengi mwasi lokola aide
oyo ekokani na mobali, donc aide semblable. Babi aide oyo ozolanda papa. Très bien. Cité. Aide oyo ekokani na mobali. Cité. C'est que cité déjà l'état. Aide ekokosala na mobali. Mais basi ebele babebisa or mwasi nde asalaka mosala eza na mibali ebele bayebi kokipe baparente basi. Mwasi bible nateyaka te mo balobi le cri d'une femme bouge le village. Donc mwasi tanga telemaka mokili egangaka. Contribution na ngai. Merci beaucoup honorable maman Fifi. Oui, l'honorable. Eve koyebi ke to na kanda na bino ba biso ba mama. Ba mama o to na kata koyebi ke to kanda na bino ba papa. Donc bulala kitabula moki, bubule, il faut parité, il faut tout kokana. Et puis tout kokana wana. Soki ka lobi bon, oka bola pena batasha ndako, pango sandako soba basani. Wana bi mo se mabi. Era parité sili, era ekomusala. So ba li parité ezana nyoso. Ozomona. Boluka kende bo charger biso, bo sakite na batashi na bino. Kenga kana lesaka na melisaka comme surcharge yango wana mbangu boko pesa biso ba charge suko ndeti tuluka ndenga za wana mukoni aolamba mbali na epoza na tabi surtout na période de guerre aolamba jaune mobile na roye baso na guku ta biloko moi sinete et comme passe le ba dimanche pe ya mara moko pour musali liki ça compter ba visite na ndako. Et comme moi, nous sommes responsable papa, mais sala nyonso bandako sala katani. Pour nini parité o. Et ala ba ma ministre mususu ataye na ba o mususu ndenge moko na ba député mususu ndenge moko. Tebi bandaka ba konto kenda moti. Yo za contre parité o ba ça émancipation de la femme. Papa et puis ça est mon kanda. Parce que biso za taché belé papa bino obota te biso obota kati ese bino me magazine biso me magazine biso to lambaka il faut s'occuper na bana okoza la uti musalo lembi atozo sala 8h d'état omuna olembi oye il faut lambela papa fufu so ti fufu te azo boudé sima le bino ba luba so ko sali sima te po alia il faut ayamabe ozomo. Donc comme ka lelo alambe fufu ne yemoko lo alambe fufu bubangi bidi hando ngako to yanga kuta lo ba ko tala so munyo ko kana ote longwa ka musalango do akata ko kala mukusi ekuta linga ke ni mulaite et puis to zake ne mingi na anda ko linga usala 8h ditante pour so na sala 8h to ko so na anda ko sila rate so ko sa musala inana ko swana. Voilà. Ni yeso auto musala fa ko zelo. Il faut que on ait zelu na vendre matima kona mesa ka patron yo sko mutolamba makamaso yo. Loko la patron za patron. Problème. Loko la patron do la patron. Ah patron. Sko patron sko servir zongi sa ozo mona tek bo charger so to akanda bina ba mama nga jo le 8 mars na lingana nga feta ngote na sepelate. Po bozo mobile za senior. Ah bon bo banzambe te. Biso sola nzambe bino bolala ki bo makamto sola. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo